Fidèles internautes, bambote belé et belé. Bisika nyonso bozwami, ba bonne année na bino 2019. J'espère que vous êtes en bonne santé. Émission na bino sans frontières au bolinga mingi. Yaye moko Magi Bokungu mwana mongo, la suprême de la presse babi loketo pete pete. Et na chaîne na bino ka moko bolinga mingi info 16. Hein? Na système makambo tel babi bo s'abonner belé na info 16 pour ba chaîne les belé mezaka moko. Quand on était sabino que non info 16 tous a toujours na innovation les lots tous na sujet du jour oyo ezolekela biso nyonso na ba pays d'Afrique surtout mingi surtout na RDC to mona ke to ya mibali o baza ko sundola basi na bana ekomi tellement élevé à tel point que tozo comprendre les sources de ce que ça dit à quoi les lots et comment ceux qui ka mobali abotina mwansi ce qui a un problème est entre le deux au mona mobile soka boy mwasi na ye asundoli mwana pe akusundula mwana à 100% ezate ke atikeli mwasi mwana mais abana pe ko s'occuper na ye à 100% ako s'occuper les sous na mwana te yango na ndeka to mesana l'équipe na biso le grand cameraman afungola biso na plateau na biso pour na passer à la présentation tous un artiste comédien au pe bolinga mingi en tout cas président Blessing vraiment moi na présenté ça de bono boyebi mission de en tout cas Blessing en tout cas te ba pété azaka engagé na info 16 autres ndeni en tout cas mon mdaye sabino na ko banel bosa moi na moi si tout ça na yemoko a se présenter bonjour c'est ce combo ça fait bien Joli Toulouka, moi c'est Joli Toulouka. Voilà, merci beaucoup Joli Toulouka. Chief Blessing Bobby, Azaki Chief artiste nyonso, yem ta artiste comédien nyonso. Nemi ça comment na leader, bonjour leader. Bonjour Magi Bokungu moi la mongo loketo pete. Oui bi que tant le ba loketo pete c'est ça nga forme na bango moi ta mususu. Tournage. Oui, voilà, invité d'honneur, on a vu Chief Mwimba, Babi est première fois pour Blessing déjà, déjà. Papa Mwimba, bonjour. Bonjour maman Magi Bokungu, quadruple fois loketo pété. Merci au Yaminga en émission pour la première fois. Eh ben, ça vraiment joie mon pour Nangai. Na Kinshasa na Ebani ya gravité mais na Ebani mais na niveau d'internet ba YouTube là na zapenda nouveau et c'est vraiment une occasion pour moi de s'exprimer et puis ya ko zuluka ba contact na niveau ya poto pour na za ko luka producteur sponsor pour na ba filmer na za nango donc c'est vraiment une occasion pour moi vraiment merci beaucoup ya ko inviter à l'émission na yo et puis na remercier mingi na ba artiste mususu président Blessing na ndeko na mama awa en tout cas merci. Oui, voilà, en tout cas, tu as un débat na biso to luka un peu toye ba voilà. Non banana nous na Joli Toulouka pour aza mwasi. Il est vraiment aza mwasi avec un peu ko ebisa biso ezalaka nini. Soki boboti na mobali. Et en plus makambo wana ezo sala makaka na ba couple simple te. Ezo sala na tina kati ba to ba balana. Au moins la mobali abali mwasi alati mwasi lo pété. Ceux qui ont basali divorce à sundole les bana alors je suis bana te na habité maman Joli Toulouka ezaka Dieu à quoi pour poser à moi si peut-être ko yebeza les pourquoi ni belle bala ba randengi mon ben so va ni comme si roi bobo na te sala ka moi reka mukie abosani nyonso malamu o lo bata kofi botaka bolamu nyonso na poche Toulouka te o bosa ta o bosa ko kanzata muninga na tango passe mbali bakabo na ngavule bakane belé o lelo ba camarade na ngai bazo bokola bana bango mongo lokwa mibali do ezala ngoka bongo na tironde koma na mboka ezala ngoka te pour moi ça za mobulu o bisende ni mibali bakoma bongo bongo ko bote koma na ngwelo pamba. Oui voilà wana avis à Joli Toulouka papa Mwimba na habité sokolo bani omoni sujet oyo ça dit ok penza na oeza ko se passer na vie sociale la peuple congolais et puis peuple africain et en général ko ba na monde entier natala ka ba film na ba chaîne mususa ba pays étranger na Canal Sat na ba Star Time nini
même pas na biso, même biso pe ba artiste ya théâtre to joie ba rôle en ebele. Maintenant pour na koloba ke mobali asundola ka mwana même ba balani na moi c'est un moment donné asundoli mwana to asundoli bana. Je reconnais que mibali bana mabe, mais une grande partie à responsabilité qui n'a que pas moi aussi. Ozo ka maman. Je reconnais ma belle mibali. Biso to ba sainteté. Nous ne sommes pas parfaits. Tous on a des défauts, on reconnaît. Mais pourquoi mobali abalio boketi na église? Bolongwa na boke na commune devant l'état, devant la famille, devant mon nini nzambe à un moment donné, aya kosundola bana na ye pa na yo. Il doit y avoir quelque chose. Problème en ça nini mo juste. Pesa ngata na s'exprimer maman. Maman Magui. Oui, voilà, on peut s'exprimer. Blessing, après, on peut définir, et puis, tu as un débat normal. Tous, on a nous fond, et puis après, tu as vraiment débat normal. Blessing, n'a habité pour Nayo. Merci pour la parole. Quant à moi, je dirais ceci. Mobali pour abandonner tout d'abord moi nanaye pour que Kabana moi sinaye et puis ils ont mobile non sauté. Donc ça dépend de la personne. Parce que mobile moussus soit cause à pas Kabana na moi si mais à s'occuper na moi na 100%. Moussus pas alipe à sundoli moi na ça dit à quoi eza ba comportement ya basinde tinda ke mobile à sundola ta moussus moi na naye à qui payer. Parce que moi si tout d'abord, moi, il faut la soumise et pas mobile. La soumission, ce n'est pas dit que Isaac Tamboza en couple. Même temps, c'est séparé. Moi, il faut Zaka soumise. Tout le monde a une séparation, moi, c'est mobile. Basi, comme on a un comportement moroboyé. Donc, Alukaka a traité mobile n'importe comment. Pour que Baza soit en couple. Donc, on a dit que les conséquences sont il y a comme on a mobile, on a sundol, on a moi, on a moi aussi. Donc, s'occuper de moi à 100%. C'est un peu ça. Maman, bon, en tout cas, na CPL, na réflexion, il y a présent Blessing. Alors bien, mobile n'y a sauté. Mais les lots en Afrique, na Congo n'était pas nabiso, même dans le monde, même dans les États-Unis, tout le monde a pensé que bazo beaucoup là-bas et ça liba maman. Mais il y a biso en Afrique. Et c'est vrai, nous avons beaucoup là comme moi, nous avons maman. Mobali a beaucoup la kate mais pesa kande moi ba moyen où ils permettent moi dans na ba bonne condition. Ça on reconnaît. Mais pourquoi et comme kana moment mo après avoir ko balana mobali a sundola moi na toi sundola banana ye. Il y a plusieurs raisons maman, plusieurs raisons. Au départ, la responsabilité est partagée. Il y a une partie à responsabilité c'est pas à moi si et une partie est pas à mobali. Mais une grande partie n'est encore pas pour nos clés, ça pas à basi. Ngai moko ozomona nga mwimba mwasi na boti na iba mapasa moko akufaki mais namona ka mwana wana te namona ka mwana wana te pona nini bambongo na biso ka ba artiste ba $10 ba $20 et komaki muke ya préféré azwa ebele mama soso alia keloko ekoki na mukongo na ye mama alobini kofi aloba nini kozwa kamala mute o tiango na poche o etoboka mais basi ne bazalaka na biloko wana mingi à moindre pépin c'est comme mobile azaki na $100 300 et que mobile a komi na ba 20 000 francs $10 a moni okuna ba 500 600 kei ngana kolbelo côté passe ah kaka moi sinanga amini ngaboy mususu komona kaka obali moi si bien mais tokobona na pourquoi impolitesse maman moi ça na éducation té mentalité za madé ba seme ki bakoya na ndako atako pesa mai fufu ya pamba o mama ezana ngwelo ko pamba akopesa te moi si akabaka te impolitesse na famille ya mobali mbongo ekuko zala wana linkaka ba kopesa kana famille na ye famille ya mobali te donc ba réseau eza ebele mama ebele ko sakana ça dit que basi nde baza ko mema mibali na ba makamwa s'il vous plaît maman na si so ya ngai pona mona ngai mi problème on a za vie na ngai pona nini boze komi muke siko mibali mususu basala ndenge nini tango amoni ke ameki abengi batu ba conseil ba parrain ba ye botala likamunaza na mwasi azuba suka salami akosundola mwasi mais akosundola mwana na yete akolinga mwana na ya un responsable aba pesanga mwana mais mwasi aboyaka. Mais na kacho te pa mwimba mais makamozo ba ozo condamner toujours mwasi. Est-ce que mwasi mutasala ka ke yo ozo charge à moi na ote parce que des problèmes tous on a que non ce qui kaka poser problème na moi si même ko tanga moi na moko e comme problème même ko lia moi na moko e comme problème comment
un parent responsable akoki kolala pongi ya normal tandis que ayebi te soki mwana na ye alie nini bien meli nini. Non maman eza boy nakoki kozala na mbongo soki napesi mwana te ça je reconnais que je suis mauvais mais mibali nyonso te musu akozala na mbongo mais moyen mona ta mwasi eza te appareil apamba numéro a changer mpona nini mobali wana si apetisaki ye changer numéro nalingi komona yo na ye te ni na ndeko na ye donc barelation mpenzaki mobali wana pousse ke no akata relation na nyonso mosusu mobali vraiment na 10 dollars oyelanga 10 dollars non ça na 10 dollars ni 20 dollars nde nini ozota conjoncture lopesa mwasi 10 dollars na ebite joli tuluka na ebite na moi joli tuluka zonga ko loba te moi ni belle biso lelo loko eboma bango na comprendre bango za ba piaka susu akutani ka bozara ne bia bali officiellement mova na ndako akeka na nzela moko boya akutana mwasi moko boya asimba mwa loko ya bosene yo kutumto bandane na nzalati alandi na intérêt do yo moko to bandane na pasi abosani yo eloko eboma bango ka ba intérêt ala bazolanda ya basi ba okabela bango ko na bi joli tuluka intérêt wana yo mdezo pousser mibali ba bosa na bana na bango po oboti na mwasi mo peut-être asala kate chi blessing oboti na mwasi asala kate olanda ba intérêt nde mama jo alobi yango eza raison valable pour o abandonner makila na yo mwana moko boti non ngala koloba boy ko abandonner mwana. Tout d'abord, comportement, il y a ma bé, ils ont pas moi si. Tu vois? Au moni, non, parce que c'est la réalité autre de vivre. Au moni, moi si, ma bé naie et bandaki, car na jardin dedans, tant on n'y a qu'à couper ses cambos maliaki, des sikapena ma cambuita laki, yangwana. Au moni, moi si, ngana autokabwani, yo ozana moi nangai. Tu vois? Moi, n'a pas non, mais ngam n'a fout minerval. Alors, au lieu de minerval, moi, les a $100. Yo zo que ça me va moi les a $180. Mais zo bénéficier mais oui, azo c'est bon pour peut-être à bénéficier non. Non, ako bénéficier ndeni parce que bon ba kana il faut na laisser maman na. On laisse maman na mais ko exagérer parce que na maman na ngana opeto zate to ngana to kabone na zo engagement c'est comme sous. Non, na zo zo soin pe ya mutu mususu. Alors si on comprendre que yo oza ko yiba na sima ya mwana nga quand on a osengo mwana alors yo boya ko pesa ngana parce que dit ko profiter na sima mwana. Tant boya ko pesa ngana et je te laisse avec l'enfant. Ça la ça nyonso. Yo tali ka fille azo profiter la sima mwana. Bongo ezaki en web so vérité mais olingi pe ko sala ka yango te. Non. Futa mwana minerval yo moko. Okele kona bango ebe kona futa mwana minerval yo moko. Bolingate. Non te ngamo na ebe kola mwana, ngamo na ebe sika na futa. Non, alinka yé moko sala parce que azana na l'école, fona tala na tout na possibilité papa na ye. Soko okoka na minerval wana. Yo moi ça tourne yo te nga OK te zelanga mona ke ko se renseigner ata même singa za to kino ta yo mo na mama maki ndeko nanga moi ça lobi bo solo te par exemple singa lobini na sina komi na engagement mususu ça dit na komi na moi si na makamu nanga mususu mais yo tingami na mwana singa yo mwana oboyi yo jusqu'au charge à mwana mais classe ya mwana yo mama ndoko ko simba nini minerva zali $150 oyo kosinga $250 nako sala nini nako pesa mais ozo bosa nke pona zo $250 wana nazo toka olandi tant na ko découvrir que ezalaka $150 mais yo zo ka $250 non sala nini non c'est pelate non une minute s'il vous plaît maman maki yoka ozo bosa na kinga pe naza na charge ya famille nanga naza na côté ya mwasi nga na lingi tangu na ko découvrir na ko soute mama pesa nga mwana poko zo kosanga mbala monga na bi mobali mabe olinga kutu ko yoka ngate pona nini po olia kesika wana me mbongo nga nazo pesa wana ozo kelesa ngo pe mobali mususu nga na yebi bien que mutoki na ngai yozo kelesa mobali mususu tala mama sala o nyoso tu mwana za ngoza lebe na pasi mbongo mutu asoka na pasi basaka na ngote nga nazo pesa mbongo pona makila na ngai me mwana nanga parfois komona pe retard minerval nzoka mbongo ana osombela mwana ni babenga oni ba bébé buchu na bino moi catch chemise ya kitoko wana komi na zuwa wala belo tie zuwa pona ngai boy soko moni ke olingi no ngai te suki pezo so ya mwana yo mwana beli na lando boy
te kende nga lai na mwana na bi situation ni na lai na mwana na bengi oke mwana obela to za na hôpital bo o vendre sangala msu banda 7h ti 16h na ko tika mwana hôpital msu na petite sœur na bina na papa na ko yabo tongo zo mwana ngo bani mama ko kanga lingi te mwana nga subana ke pa bino abela pesa nga mwana na pesa mwana no na konsoni lemsu na yebi ndongo yo lalaka ono na konsu za ngo bien te na boy mwana nga lala ba konsu za passe mais mwana na ye 1 minute na ozone s'il vous plaît ngana yebi président John Kudia Kiazayako John Kudia Kiazayako azana école ne na kamunga na ozone na commune ya Ngaliem akoma ko supporter bana mususu o basana ba même ka lokola biso na sujet ya lelo o mona penda ke papa sengi mwana pesa ngai mwana que ça soit condition ngana sana ngo ya kulala na se que ça soit que na sana condition nini mais tant on a sengi mwana nanga pesa nga mwana nanga tikala na mobile no sala vina yo maintenant lelo siko président John Kudia Kiazayako na commune Ngaliem akoma ko charge banana bakoma obima lokola ki bazali banini ba orphelin na côté ya papa mama azali nzoka papa azali me bizaleli mabe ya baso bokoti na égoïsme bokoti na minana ça dit lokoso ya makambo bolingi kaka kabelo bolingi nini eloko ebima te kaka yo siko lokoso wana ya baposa ekoma kotinda bino na kimuyibi kokomi koyiba mabe oui chap mwimba omoni bolingo ya mama na mwana ye c'est pas facile hein omona ke mama akene kopesa mwana peut-être ya 2 ans et pas ya mobali et puis ba maman pe ba comment ko boya ko pesa bana ba mi kepa mo et pas ya mibali pourquoi même pour la stabilité té peut-être moi si oyo tiena ndaku wana bana mso ko bali banda pour la suite ba maman wana ba maltraiter ba na lingana muto aselanga caprice té na peso mwana ngale mso za 6 ans ke aza papa na ye na bi dans droit na otala mwana nga na ye na tala mwana nga moi si mo boye en obligé ngai pona mona mwana ngai ko ba longue histoire na pesoté na olinga biloko abongo ti ngona boya ko pesa mwana ngai tongo yobi ke mwana oze palanga nga ko so mwana soit ya manger mais malade classe il faut ça na mutuno e ba ke na za para la bota quelque part faut na zwa comme na na charge pona ya kate donc omoni joli toboité mwana na yo tango aza déjà et pas ya moi simsusu tu vois toutes les femmes ne sont pas la même. Parce que toi tu parles de toi, yo ozo le bayo, mais bas nyo so boza ndenge mon côté. Même yo pendengo oza wana, peut-être tamsu ozo se défendre parce que oza na plateau. Même yo so oza na ndaku na yo, peut-être ozo beaucoup la mona ya mbanda moko boye, et que mbanda wana ayaka tout le temps na ndaku na yo. Et ça le peut bien te. Au moins quelque part on dirait que na mobile na yo bazala kaka. Moi na azaya yo. Moi na azaya yo okoko benga na téléphone, peut-être non na poussa moi nanga. Ngona pimelo moi noté. Weekend na koza moi na ekoti kelo moi na yo. Mais c'est pas tout le temps yo sala nga ba définir na ndaku na ngai. Sa copine nga lelo a victime ko pesa moi na ba pimele moi na ye. Auto ça une année amoni moi na. C'est qu'elle se comporte mal. Oui, elle se comporte mal be yango na mobile ba pimele moi na. Maman moko auti ko kufa na côté ya Kinko Lensele. Maman na kufi amoni mwana na yete. Abota mwana yoka makambo parce que histoire monique na groupe Altoni nga na secrétaire ngane na komaka ba histoire toza na plus de 300 400 histoires soko kuna laki sur tala mama wana babala ni na mobali na Kasai na Kananga baye na Kinshasa mama alinga mobali na ye na pasi e komi ke non bomengoye mama wana komi mabe yoka histoire mama na komi mabe papa ke kolingana ni moi si mususu moi si on a pas mutu ba moto alesi ezakala ha mobali abosani mama bazui mwana ke na poto ozoyoka nazo pe côté na bino basi maman c'est vrai yende moni douleur maternelle wana tango bobotaka pasio bino boyokaka nde bolinga mama na mwana na ye nous on reconnaît ça mais mama wana tango bazuye mwana akena poto mama na vie na mobimba bane kolela mwana na ye ozoyoka ça dit que mwasi muninga na yo mwasi asali muninga na ye mwasi mabe mais nazoya parce que bino bakeki mibali kaka mais bozo bosanke bino pe basi entre bino bozana bizaleli mabe nazoya mais mobali à part nezali nini abosani bola moyo moi c'est la raison pour laquelle Mwimba lobi
la responsabilité partagée. Mais une grande partie où tu n'arrives pas à Bassi. Parce que Bassi, c'est hypocrite. Maman Jolie aux autres pour caméra za liboso na yo, maman journaliste za pembeni. Comment na biso bima kaka awa. Toti kana Kinshasa. Ponga na tamboli mingi, na komi na Katanga, na komi na Goma, na komi na province orientale bakisanga na tamboli mingi. Mama masolonga na yoka na bima na kisanga na maso ati Kinshasa. Pasi oyo ba mibali ba moni na se ya moyoyo. O basi basali bango ata sata ko sepela te. Basali bango, basi ope ba moni pasi mibali basali bango. On dit matin musu bakotela ngo sama bela kufa ko ka shoki ana te baza. Ovanda na mobile no baine na tango pasi. Yango copine na mo aloba joli. Songo yeba mobile waza mobile na yo na pia katena nzala te. O yeba mobile no so aza komi bona bomengo. Soka liembongo bomengo na yo seke wala ndaza mobile na yo. Oto vana ba ona nzala boaza mobile na ote. Papa Lutumba loba nini? Papa Lutumba loba nini? Mwasi akokaka pia kate atonda kape bomengo te. Mwasi atosali bola mundenge nini na se ya moyoyo. Mama bobo kolimbisanga ezali lisole bima na Kinshasa awa mama bobila dawa alobani na papa Maréchal Mobutu Maréchal asalelanga nini yango mais asa première dame nazoya Mobutu bino ne bomona ke Maréchal asalelanga nini mais ozoyoka nazui ba se belé ba mikonzi ya mboka awa mibali yango baba salela biso nini mais mobala nande abotisio a commission mwasi sundolele pe mwana ka même balo sundola président Blessing a lobby bien Mwimba pe a lobby bien ba réseau eza ebele on reconnaît notre part ya responsabilité batu mingi bazana poto soko zo ngala mboka otalaka niveau na ngala miso zaki D6 bien nazaki na niveau nini leko comme na musala comme na okomi mo likolo mo bo comme luka mo so niveau na yo pona nini ozalaka propre liboso ozalaka osokola 3 fois 4 fois par jour nazalaka soso ina bini na eboye na koti na ndaku solo kitoko na ndaku moi sinanga propre au servinga biloko ndenge malamu tokomi na bana mibali misato komi depuis soso sokola continue na chambre na ndaku na ye mama ekomi petite sœur nazala bien mwana tiela papa no biloko ata chemise apamba popo ko repasser comme problème bizale le nyonso ya malamu yo mama zalaka nango esili mobali aza lokola mbisi na mai alandaka esika mai za kochola mwasi toza na bizale limabe bolingo zaka mbetu te. L'amour n'est pas tout simplement le sexe. L'amour, c'est beaucoup de choses. L'amour, c'est la patience, la compréhension, la douceur, ornement, gentillesse, une bonne éducation. Même s'il y a un problème, ce n'est pas le cas avec vous, les filles d'aujourd'hui. Voilà. Omoni, moi, ça va être compliqué. So omoni social ya poto izande mona o ya bisote social la poto kutu iza ozomona ke mwasi bazofuta bana mais aza en couple na mobali mais mbongo bana wana ye azomona ka lokwa ya ye donc soit fait d'argent bon parce que o ya biso o kutu mbongo pasi donc mbongo pasi on na pesi na pasi mais ozondima kutu na sima mbongo na question ba n'importe quoi donc mbongo na pesi mwana nanga yo ke côté sango ba 6000 po bima na yo ke côté na ka belo talent. Tu vois, c'est comme quand on a un sondona mon attending. Biso za to ana to tikali sima basa poto ngomona divorce elote. Pour la moi ça poto linga ku tute yo balo sakana e. Pour partir de coma. Maman yo ça pas ça là. Yo bima tonga pas bima to. Poto kasi na poto. Famille yo potiki famille. Poto ezamboka moi sina mwana. Eza quoi biso ate. Non eza esclave te. Est-ce que mais bino de besoin yokola biso? Oui. Bino besoin yokola biso. Na mito so ne to vandi boy. So to bing peut-être bateau ba oli kabata biso bana bazongenga na plateau. Nambonga bana. Ba couple belé magi. Ngale ba couple belé moi c'est bi salaire mobile na été. Maman Magi. Moi ngale ba couple belé moi c'est bi salaire mobile na été. Ayebi jour asomba babouche na mbonga mobile na été. Mais ato maintenir na libala là. Pour anya komo tala ka bana yo. Voilà. So ka expliquer oro bana ke kende na yo. Na bana ko kende te bana. Mobile ba futaka na bango. Maman Magi. Yo mwasi ofani na ndako libala pendant 5 à 10 ans. Au lobby qui ngana ebaka salaire mbali na ngati. Mais tu n'es pas une femme sérieuse.
makambo nyonso esimbaka dès le départ ya bolingo. Soki mwasi ozaki sérieuse ozwaki makambo na ndenge ya bosolo mobala ozama na ndenge ya bosolo yoka nazoya mwasi akokaka pasi te kasi atondaka pe bomengo te ozangi falanga ye ya loki azali na bamoye okoti boloko ye ya loki azali na liberté. Oui, voilà. Oui, voilà, vraiment, na monique, en tout cas, vraiment, de bonnes habitudes, la solution, papa bazo condamné, maman bazo condamné, papa. Oui, vieux Robert Kizion doit héros dans l'ombre. Na Paris, hein, gros bisous na yo, maman Claudine qui Natala Kaka, la femme en espèce. Donc, net aux abotos, ye baté, siko na minto, to como chité, il faut te conclure. Il faut vraiment te conclure. Nini tokoki ko sala nini ba papa ba koki ko sala ba maman ba koki ko sala pour que makambo wana et se répéter lisusu te maman joli tuluka yo za maman oza mwasi nini po tozo si c'est déjà to comme ba mitna se comme dana suka nini tokoki ko sala po eloko wana et s'arrêter du fait que ba papa baza ko la pe biso ba maman bana tozo mona ke maman musu azokoka ko boko me ma charge wana te bana musu bazo tanga te oluka mobali mobo kaka po peut-être atangisela ka mwana entre temps papa et mwana wana azoboko la bana mususu o ya botate en tout cas vraiment ils ont vraiment pas paiement en tout cas vraiment bo aider biso beaucoup même ça ba WhatsApp hein na ba commentaire ça là bien nana lobaka ba mama donc pesa conseil pour la biso ba mama tongo de oboti mwana moko o mona mutu wana bo kene bien te bo se comprendre tika na oboti ne mi balé mama ko bala na ote ko bota na susu te mi balé non ko kiso za surtout so kute na dessert sinon moi c'est la mobile lukambo on ma casque comme boko la bana lo be osai ça voilà pour mi bali ba mi tema ma beba bo suki sa mi tema bato ngaza ba mi ebele ero ba olela pour na ga mi bali alinge mbane mingi on se bosko so mobile yango aya olimbisa bina olimbisa poza ka papa bana nga na obota na mobile musute mais le mi bali ba otinda biso to ko bota mi bali mi balo bien mi sato zo les qui soué na ote mama kanga mutsopo. Voilà, moi dédicace pour tous si ça gagne son bamoko. Ah na pesi vie na Robert Mbote na pesi na sidi ya kese petite sœur propre fille avocat ya yo ngwana ya bino yo vie na nga Raymond Singa petite no jolie tuluka yo vie vie na ole la ka ambassadeur Raymond Singa au changeant va bien changeant va metali donc blessing aux appels président un groupe aux appels mobile oyibi ba problème wana malgré tout ce qui au sala ngo te mais ni ne koyiko loba pour na bato ba sala ngo pour que et se répéter les sociétés. Ouais, merci. Comme conseil quand on a fait ça na bandeko mibali o ba sundola rabana na bango suite ya ba séparation ya ba couple. Donc moi nazaka moi nazaka toujours makila ya mobile quel que soit problème mango eza ndenge nini donc tondi ma ba charge na biso tina suka ko basi bazana bango ka bongo donc ba otika la ka bongo donc surtout landi ba comportement basi donc bondonyo ko la bana biso ba raison pour laquelle bana ba se retrouver na ba riba enfant de la riba comme belé suite à ba comportement ya ba maman pesa malamu te donc ba papa to ndi ma charge na biso quel que soit comportement moi c'est ndenge nini donc makili zaka ya yofo ko ndi ma charge on tina suka. Président blessing dédicace jusqu'au banque sanga pour faire une liste ko lekanga moko l'émission na ebité so lelo o na papier duplicateur tondeni bon ba dédicace c'est cause en 2019 ba bonne année na bana poto nyonso donc ba dédicace nanga nazo pesa pa ya maître Alfred Ngoyi wa Mwanza na suite ba bi une des grandes puissances Roger Kapia ba bi grand chauffeur ya Norgev donc il y a Norgev Yonde babi makambu donc solo là on a beau sanité la dit balunga ser la dit balunga na France Zefiki Tenge Pixelo Megano na Suisse donc on a beau sanité babi beauté divine maquilleuse Sandra Dimata Sandrine Makengele poupette Irsil Mavinga poupée noire donc babi yabino yangoana sans oublier kombo kiminga ye bon bana poto nyonso do ba bonne année na bino ko ado ya bino yango wana. Oui voilà ambassadeur Raymond Singa la carte Suisse ba bi deuxième personnalité commune ngirangiri ambassadeur Raymond Singa ba bonne année to zwa quitter donc change avait dit marambitali tout ça voilà papa Mwimba na ebde soko kiko pesa conseil ni na ba
mibali oyo bazosundolela basi bana voilà un peu ça. Maman Magui bokungu loketo pete avant na répondre wana oyebi pona nini mibali bakoma kobotisa basi 4 5 8 10 bastoneli bango mpe na bana boyebaka te mobali moko atikala kozwa oyo motema na ye pasi wana ayepa ya oyo esimbi te amoni makambo na ye amoni oyo amonaka te me mokolo oyo akozwa mwasi esengelaki mpona omona fandi nie basi bo changer na bizaleli na bino botika lokoso moyibeleki bino botondaka bomengo te pasi moke okeleli ogangi mokili mwemba yoka me obosani ke mobali pasalaka yo bolamu. Merci mama conseil nga na kopesa epa ya papa en commençant na au sommet ya l'état tina biso tozali ba subalterne classe sociale mobimba. Il suffit que Congo est la pays des droits. Pays est la justice. Au comment qui m'a kamone ko se répéter. Il n'y a pas d'autre secret parce que l'homme nga yo nana mabe. Margué na zo défendre mibali mais quelque part je reconnais aussi mabe à mibali. Basi pe basa na mabe mais na que mabe a basi leki. Hein? En tout cas, ce qui kaka Congo est comme pays des droits. Beaucoup de gens qui m'ont dit bien, les loyaux, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Europe du Nord. Là, on ne touche pas à la femme. C'est vrai, il faut qu'on protège les femmes dans ma belé, mais aussi, ceux qui sont dans pays de droit. Na profité pour nous couper sa dédicace. Na couper ça yango et pas John Kudia Kiazayako. John Kudia Kiazayako, en tout cas, papa caméraman, réalisateur, maman journaliste, beaucoup de libanga wote. John Kudia Kiazayako, nzete ya malili ya bana ngalema, liziba ya maya pio ya bana ngalema, lisu ya bana ngalema, ici kozali John Kudia Kiazayako, merci na nyoso. Et kozala ingratitude so na pesi mbote te na présent na biso ya groupe cinématographique Altoni, présent Alima Kiangando, et si kazali na ba artiste nyoso ya groupe Altoni, et sans oublier chaîne na biso antenne A, boboli misanga na sali pib nangote, bo tala biso na canal Sat na 342 chaque vendredi na 22h et puis rediffusion chaque lundi na 11h. Na pesi mbote na commanda Rocky na Kashanik na Kitambo ici Kazali, pourquoi pas na Mokozi ya Tapi na Kitambo Mobimba. En tout cas merci président Tugesh, Mokonzi ya Batapi, merci en tout cas na bafane na ngatu mama Mbiasuka pe yango bana ya poto lelo papa Félix a eu pouvoir ba combattre botika bobo mamoto bozalaka ko bunda obiso ba combattre ba musicien musique ya Congo ezongi sima théâtre na biso cinéma na biso ezongi sima pona ki combattre lelo Félix a eu pouvoir bobo mamoto boko bunda lisusu nini mbokeza ya biso tozana kimia to sengi pe kimia bobo fungola mitema Congo a récupérer place ni na monde. Merci beaucoup maman Magui. Voilà, merci beaucoup. On a pu faire une dédicace nangai. Hein, Fiston Malula est morte, Na habité Kayaba Nyongongo surtout au stade de charge wapi. Hein, na kata Suisse aux Olandanga. Babi José Ochudi, ciseaux d'or na Bové, babi sur lingo tongisa. Elle est prête à porter. Couturier Zaka Moko. Ciseaux d'or, José Ochudi, gros bisous na yo. Pourquoi pas na vie na Chitos mboke lengi na Paris. Vie na Chitos en tout cas na sentir single la penzado yo bikaka. Da ba fête c'est là qui était donc ba fête bien ici pour kaka na janvier donc binonion sort bo s'abonner toujours na Info 16, bo s'abonner toujours na Info 16. Vieux Robert Kiziondo ba Ligue des Champions El Paris. Binonion sort ba gros bisous na binonion sort. Maman Claudine Kinoa, maman Génie Mokiri. Donc, Binonion, c'est vraiment, Manzaka, moi, Sinzambe. D'abord, gros bisous, Binonion, en tout cas, beau s'abonner, kaka, bye.